Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko, ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, okosouffrir, ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman Leki. Vraiment bandeko nangai bambote bele weekend malamu bisika biso bizwi bino nzamba lola ayeba ko pambola bino azala na bino. Vraiment bandeko nanga toye ko solola na bino wana la danoise to pesi boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique. Et puis bonjour, bonsoir na bandeko na biso ya témoin de Jéhovah. Respect ebele na ba chef coutumier na biso. Vraiment na pesi bango susu respect bisika biso bizwi bango. Bandeko na ngai eza choc, elobeli na nga pe eza choc. Nazoyeba te peuple congolais bolingi nini, bolingi balakisa bino nini, bolingi bomona nini, baloba pe kozala Saint Thomas ere moko ezalaka mabe makasi. Bandeko na ngai cité Bethel eza église ba mami wata. Cité Bethel eza église ba sorcière. Bandeko Kinshasa, bo partager vidéo oyo, bo partager soki ozwi vidéo nanga, partager yango na batu na oyo baza na WhatsApp, oyo pe yo ozwi lisusu o WhatsApp yango epanzana na kati ya République démocratique du Congo. Bon mona pourquoi mboka na biso eza envoûté, pourquoi mboka na biso ezo marché te à cause de ces pasteurs. Pasteur Moïse, ce qui Moïse, pardon, to sengi pardon, dépose. Tika musala ki pasteur. Et puis répands-toi. Longola ki muluba na nzoto na yo. Longola ki vantar ya pamba bozala nango. Longola soki ki nini. Mikiti ça brise-toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans le corps du Christ? Pourquoi tu dois arriver jusqu'à ces points? Pourquoi tu dois envoûter toute l'église? C'est quoi ça bandeko nanga? Pourquoi on ne peut pas rester calme? Pourquoi on la calme na vie na biso? Pourquoi on penser makambo mususu te? À tout moment ce sont des vidéos de Moïse Mbie qui sort. Et puis bozoka koloba eza yete. Qu'est-ce que vous voulez, peuple de Dieu? Bolingi balakisa bino nini? Bolingi bomona nini? Ngai siko botala siko mwana mwasi o ngana cheli bino liboso. Ngai YouTube pona nino lingaka te to publier biloko mitakala ya batu YouTube. Changer to publier kango parce que pour les Congolais on faut to publier bango na ba YouTube. Bande konangai na zwi ba video. Bo benga la danoise ngai na bomba kate na pesaka.
nazwi ba video ya mwana mwasi oyo na kamwe kokamba bozela na luka kombo na ye bandeko na nga eza grave azali soki semi metiso mwana mwasi oyo kombo na ye Mireille Mukeni azali mwasi ya muluba mwasi ya muluba hein yango kasa ibuza na problema aza mwasi ya muluba azali soki pembe ya baluba soki pa aza métis mwana mwasi oyo balobi bien bandeko na ngai balobi mwana mwasi oyo cette fille a une relation forte avec Moïse Mbie kutu na église babengaka ye mama pasteur abala te abota te babengaka ye mama pasteur nakotiela bino kaka na baminiature wana ndenge bomona mama wana aza kosambela ezali mawa basambelaka bandoki na bandoki. Ça c'est la sorcellerie. Mwana mwasi oyo ba video na ebimi aza mutakala azo se masturber mwasi oyo bazobenga mama pasteur na kati église à cité Bethel musala na ye nini kuna na cité Bethel bandeko na ngai eza somo azo s'embrasser na Moïse Mbie après bokoloba Moïse Mbie te boza penza ba insensé peuple congolais bo excusez nga les termes balobi Mireille Mukuni servante de Dieu superviseur médias et marketing na kati église comme na ba média na ba marketing président de la fondation les gestes du cœur Yandoki cœur à Mami Wata actuelle copine ya Moïse Mbie vraiment Asibi marketing ya kati église domaine sensible Asibi média oyo eza kosala publicité oyo eza kosala nyonso mpona Moïse Mbie bayoka ye mwana mwasi oyo une pute nayebi te pute kutu abapute kutu baza bien toyebi kombo topesa ye te soki sirène soki sorcière soki nini une pute mutolo atobola alati sango babag. Comment Moïse Mbie tu peux coucher avec des filles oyo batobola mutolo na église na yo une fille asalisa mabele et comment mabele le comme mabele manzombo vraiment bon excusez-moi moi je vais parler sans tabou je m'en fous tant que bazo bimisa ba vidéo oyo sans tabou biso de to melaka maloba bande ko nanga non trop c'est trop l'église là bande ko ba congolais bino boza sur place bokene ko tumba église à Bethel bo tumba yango bo chango essence parce que y a ba église wana mutu ezosala ke Congo avancé te ba église ndenge wana il y a trop de sorciers na kati ya mboka na biso ba fille wana batambolaka na ba jupe basombela bango ba jupe ce sont des sirènes basimba bakisi bango nde basimbela Moïse bakisi en tout cas bandeko na oya ko continuer ko sema na église à Bethel bon monika mutazo ke na église à Bethel bon loba kutu te na ke yoka mateya non akei azali ndoki sorcier ou bien sorcière Moïse Mbie mateya ni ateyaka o bino boyebi yango te eloko ni abimisaka na munoko na ye ya sika oyo yo yebi yango te keza na Bible yo moko ko mona yango otangi yango pour comprendre. Pourquoi vous ne comprenez pas peuple congolais? Pour une génération on a besoin de sacrifier. Et puis maintenant c'est la génération de nos enfants. C'est banana biso sikoya ba 20 ans. Ba 22 ans, ba 23 ans, ba 28 ans. Bangon desko ba komi sacrifié à cause de ce genre de pasteurs escrocs. Moïse Mbie, tu déconnes. Tu déconnes. Ba autorité ya mboka botele la biso l'église wana. Malgré bino penyo so bozaka na ba loge na bino ba autorité, vous tous là dans les mêmes sacs. Yango pasteur ya bien. Musakoli ya malamu ko bima mkoni na RDC aza wapi nzambe abotami bien na botami te parce que moi je ne crois plus à la génération nyoso je n'ai plus confiance à personne. Je vais prier à la maison église de Jésus-Christ à la maison MGM
EGM, Église de Jésus-Christ à la maison. Je vais prier chez moi. Et puis Dieu va m'exaucer. Bami yibi, boya ko yibara bambongo abatu. Bozala bakisi na bino. Pone mosombo zo bakisa banguma te. Esanze la rabino bambongo. Ole bozo bakisa banguma, esanze la bino bambongo, bo pesa kade batu bambongo. Bino bozo ko piller ba congolais, o bazo souffrir, baza même payer. À côté ka moi eloko ne boka pona ko pesa mbongo nyo son église. Et puis rien ne change. Congolais fungola misu. Enlevez les écailles sur vos yeux. Faites tout d'enlever les écailles qui sont sur vos yeux. Enlevez ça, peuple congolais. Demandez à Dieu d'enlever les écailles. Vous ne voyez pas. Comment nous, ici en Europe, on peut comprendre, on vous explique que nos pasteurs sont des escrocs. Ce sont des magiciens. Ce sont des gens qui ont signé des pactes avec Lucifer. Pourquoi vous ne comprenez pas les Congolais? Toutes les vidéos qui sortent, non, c'est truqué, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on est des bêtes? Si on commence même à truquer des vidéos, c'est tout ça pour vous faire comprendre que vous, parce que vous ne voulez pas accepter. C'est pour cela que vous poussez les gens à truquer des vidéos afin que vous pouvez comprendre que ce que les gens là sont en train de faire, ce sont des insensés. C'est normal que les gens puissent tout faire afin que vous pouvez accepter quand même pour quitter ces gens-là. Vous allez mourir comme ça sans être heureux. À cause de ces gens-là, l'église Bethel doit tomber. On doit incendier cette église-là, ça ne peut plus exister. Les gens qui sont là-bas, ce sont des sorcières et des sorciers. Regarde la photo maintenant de la fille ici. Vous voyez comment elle prie? Mais c'est elle là qui fait la masturbation. C'est elle qui prend ses doigts, il fait entrer dans son vagin. C'est quoi ça? Et puis il va encore publier les vidéos. Moïse Mbiye, c'est toi qui fais que toutes les vidéos de ces filles-là puissent être publiées. C'est Moïse Mbiye. Ce n'est pas normal. Je ne crois pas la fille ici, elle peut faire des choses comme ça. Parce qu'elle a ces vidéos, elle envoie ça chez Moïse Mbiye. Moïse Mbiye, toi, tu es qui? Tu es qui pour faire tout ça? Ça, c'est la nudité des femmes que tu es en train d'exposer partout. En tout cas, moi, je demande à toutes les femmes de se mettre debout, d'avoir un seul langage, de parler à Moïse Mbiye, d'arrêter de publier la nudité de la femme. Ce n'est pas normal. On doit respecter cette nudité-là. Moïse Mbiye, toi, tu es sorti tu n'es pas sorti de quoi? De la sexe à maman. Tu n'es pas sorti de la vagin de ta maman. Tu es sorti où toi là? Obotama wapi yo? Obima wapi? Hein? Pono bima kana ba fille, obanda ko exposer ba mitakala na bango. Et ta maman, elle est où? Elle doit être une sorcière aussi, c'est moi comme toi. Salaud. C'est quoi ça, Moïse Mbiye? Tu crois quoi? Moi, je suis fâché contre toi. Ce n'est pas normal. Tu dois respecter la femme. C'est quoi? Exposer la nudité de la femme comme ça. La femme qui prie dans ton église. Tu sors avec la femme. Tu couches avec la femme. Bamsou ba komi na ba zemi na yo ba chantre do ba kimi. Bin en tout cas moi je ne sais pas, je ne sais pas pour le peuple congolais boni ko teleme na Moïse Mbiye té. Hein? Bah combattant, il faut parler de ça. Bon, que tu parles de ça aussi. Parce que c'est la base. Bozofinga, ba mi konzamboka boy na boy. Ba tu nyoso wana avant mo konzamboka zala bien. Bazo ruta wapi na ba Moïse Mbiye. C'est ça ba nini ba dire da bango. Ba biloko bazo te ya batu. Oh bon mon ataka royaume des cieux. La royaume cieux appartient aux ceux qui n'ont au courageux. Eh boy na boy. C'est eux. Ba on bazo baby sabatu. Faut ba nana ko kanga ba église wana ko panza bango. Et puis par après, on verra comment tout bon samboka. Vous sautez par étape. Vous croyez que ce bozo betaka muko, bozo katakaka, likolo misisa, bozo tika misisa, il y a Congo, ils ont un pasteur. Bango dia ba baby simboka koleka ba mikonji wana nyoso tout.
bazo lalisa batu bakoti na baloge makambo nyonso ka mitakala c'est quoi tout le monde aka mitakala to mitakala ngo ndeni bafi yango ka ya bapembe loko basirene loko bamami wata achetala mabele azosala bamour na ye azotindela Moïse Mbiye. Moïse Mbiye, tu vois, maintenant je suis en train de brosser mes dents. Mais Moïse, regarde, oh my God, c'est quoi ça? Nzamba Lola, c'est dur. L'air est grave. Botele bela ba pasteur. Bo panza ba église wana. Betel wana fo etombe. Congolais de Kinshasa, boza wapi? Bozo mona ka bozo seka, eza Moïse te, eza liye, eza la Moïse. Eza la Moïse te. Bande konanga ezali mabe makasi. Bande ko nzamba Lola. Mwana mwasi oyo. Oh, Nzambe Moïse. Toi, tu vas encore te tenir debout et parler. Longola lolendo bobota maranango. Bon longola lolendo wana baluba. Bon longola lolendo wana. Bon leka. Moi, ça m'étonne. Même Mike Kalambay. Yo la Mike Kalambay. Na comment chiter. Yo Mike Kalambay yo. Loba na totala yo peza ndongo zawana leki na obo lumbu na e partout aleki a figi mama bana na yo. Est-ce que toi tu pouvais pas même oya même pardon pour votre famille? Mais bozo sa kaka lo fundu lo lendo même leki na akoye ko lekate elle était là ko fungula munoko munene pour dire que alala na peniel maintenant mutakala na eta ngebimi pourquoi sengi pardon te? Michel même ma passe partout non tout le monde a bande sengi pardon. Moutou koutaza mo seli na Nzambe te. Un homme ordinaire, Armand Kasongo, a saigné même pardon en pleurant. Même si va te belé ba boy na bango pardon na e. L'essentiel, Dieu a vu son pardon. On s'en fout les autres là. Boni kon di bien boni kon di ba pardon na été. Mais bino ba soit disant ba sale de ba Nzambe. Pourquoi pas? Pardon na bino eza wapi? Pardon na bino eza wapi? Un instant. Hein? Yes. Today it's baby. Yeah, but she's not there. You're supposed to wait. The lady who supposed to show you the place. Yeah, because she's coming maybe 5 minutes. You are early. Yeah, she's coming. Okay. Bande konangai. Eza normalité? Vraiment? Oh, non. Nga sepe ina bino te. Moïse Mbiye, tala libumu na yo na zoe bate kutu. Soki batango ba lingela yo nini nga pe ya mobala libumu lokola yoko. Jamais kutu. Yeba kango ponda pesi batu kanda o sakani l'esprit ya batu. C'est quoi encore? O sakani vraiment l'esprit ya batu. Bande konanga vraiment to komi na biso na suka quoi. Voilà, bozala bien. To solo li na ndenga mukete. Merci beaucoup. To zonga nyawa. Lelo c'est lelo live. Fona kota ngo vraiment. Moïse Mbiye to ko tika ote. Ça c'est quoi? Bon on a mona la live muta kota. Bala nos ba okosele makam. Vous êtes là seulement pour défendre ba diable na bino moko bo défendre bango bozaka bandoki kaka. Parce que Mouto Penda dans la bonne Zambé, a quoi que défendre Moïse Mbiye te, dans ma campagne de saison Bimaboy. Bon, c'est la 2020, et ça a 20 sur 20. Oh, ça, nous sommes à 20 sur 20, la vie n'a été. Ma campagne ko bimana poids, ça vraiment. Bon, si Kalamalamba, gros bisous, bon, partager. Oh, ça a besoin de vidéo fille, wana, benga, na ko pesa yo. Il faut to bim, ça, bango na poids, ça. Oh, elle dit qu'on contacte, na 0044, 74, 59 62 52 17. Obenginga ipo na live together pezali ozo lukalibala olingi yo bala mobala bien ozala bien obengi. On va en parler. Merci beaucoup. Bye bye.